internet lelo pour ba benga yo ba luko na ba émission faut en succès. Tout le monde a journaliste belé au monde a qui a banda be mission boiti lelo ba journaliste ba oser tout le monde a bina sala be mission ne ba nini ba chake kate. Ozo bon. Le tout le monde a ba mission belé mission so beta banzem ba danger ba nini mais so yambie ne mission bo monde a tam sur 13 vie. O yambie ne mission bo monde a 27 vidéo. Et là ça qui azana makamute donc double Rolex parce que soka lobaka alobaka na ndenge ya buso bati to lobaka makambo ezo monana. Nana ebite ke lelo Karine Mokonzi azana succès koleka ba fille tout internet. Nana ebite ke chaîne mutu so che komba Karine Mokonzi et la matin. Karine Mokonzi, kobeba na héritier, kobeba na fabrica, c'est ça makambo mokili nzamba salaki. Mais tokolo bate ke héritier za mabe, Karine mutaza mabe. Pona minute wana mutaza na réseau za bango mibali. Pourtant ba signer ba papier, ba signer ba contrat double Rolex za yite. To lo ba ka poto pesa batu ba makambo ndenge zo sala. Donc to lo bate ke musicien za mabe, de ba musicien pe ba za mabe, biso pe ba journaliste to mabe. Parce que tellement ce que lo simbi na te mutu to za droit ya okele na yeza normal. Parce que ko follow mi de nga azana posa ya album ne légende et pesa makambo. To moni ko follow mi da zu ba tan belé abimisi ba disque abeti ba anobeta kutu ba net ba playback azobeta ba nini ba single net to ba single. To moni ba ni me ko fisco légende des album na ye ya to sala blague tu to bi ke ko follow mi de azana combien de disques o ya beta ye moko na caché la. Mais tant muto sala déjà a matalit a moi que oh Karine Mokonzi azama casse na marketing. Karine Mokonzi to wela mso pe logote. Karine Mokonzi azaka ba polémique ne ba nolo ba ye mo pe Karine bi ba wela logote na vie na apesi pe chance ba sala ba travailler ça na ngoma beta so le to ko follow mi da uta obeta penze momo na innocence o ya mbongo et ça la nini tant ko follow mi da beta nzembo wana na innocent inosbi ba to bele pe ba budaki innocent ba oh mais niveau ya ko follow mi de akomo yemba na mwana innocent pour moi biso na Congo to linga ko minimiser mutu na Congo ba linga so lelo mais inosbi auto beta Zénith de Paris o ba mise bele ku na Congo ba beta ngo lisute mais inosbi ba invité na Starmo a beti mindele to sentir ke ba bini ya laisser le temps au taper ça mutu tout chance nga la vie na double Rolex na ibi valeur ya mutu o te kaka manga o te kaka na respecter parce que respect ça respect ko follow mi de so ye min sembo ya anniversaire na petite terne Karine Mokonzi o abengi mama YouTube autorité morale mutu azana makambo mutu azana clé ya internet et sali batu nini yo bezela mukono ki senzo pe balaka ka nzembo faut ba yo ke mingi wala pour ki senzo te pona mo ba polémique ngo comme trop ba regretter ka ki senzo pe ba pesa ka nzembo pa ko follow mi da yemba na ebité so ina disque ko sala atuna venez bien mais veza ndenge Karine Mokonzi abeba na ne kana batu David Mosongo pe ndenge to yoki abeba na ne kana batu siko basangani David Mosongo abeba na batu Karine Mokonzi abeba na batu na kati ya Koffi Olomide est-ce que eko simba bakoketi na suka na banzi bino nyonso lusepeli po bumuni ya bino bulingaka mobali ya lulendo na Radi TV na bino bulingaka Radi TV. Allô. Ah, Christelle Bongondo. Ozali moto ya liboso na bengi pona koebisa kubukanate s'abonner na Radi TV kuna okokuta ba émission ah olinga kape mobikisi okomona mobikisi na bilengi na yangeli bo s'abonner vraiment bo s'abonner ekoteri bino na banda kugi kama takaka musapi ya pamba pusa na sabone wana opusi odobeke kaka na nda okumona ngonga mupe bimilio odobeke sosi na ngonga mupe na nda mbala moko mubimbuza sabone Chicago kwa me lokola makambu babi Radi TV nde makambu lokola Chicago kwa me makambu bo s'abonner na Radi TV nde makambu check ya balobi to s'abonner chaîne za moko oza posa wala na information nyonso ya Congo kaka chaîne moko botu na nga komo na ngonini Radi TV. Donc s'abonner, Pera Lomi, s'abonner. Aïe. Balbi za koyinda. Yo nani ozo zela nini pozo fanda pourquoi bongo. Hein? C'est moko. Et na nango pe na mupepe nango tala kaka Bosco Bumba akoti makambango. Babi Radi TV des solutions. Boss Emmanuel, ngana lela Boss Emmanuel, s'abonner.
nasengeka tout le monde à s'abonner pour qu'on ait ba théâtre bien, ba émission bien, ba gag bien. Na kanaki Radio TV. Tala, biso kaka boy na Radio TV. Mama ngai. Tokela ngo. Ki pass. Radio TV. Radio TV Radio TV bomi. Mama eso papa ku mama shiro. Mama shiro. Yumulingo ya motema vina ngae. Raja kanganga singala kingo. Atala kimisia. Nzongela kadia. Balabi to s'abonner. To s'abonner na Radio TV. Bon s'abonner à Radio TV. Ya boss Emmanuel. La Radio TV. Radio TV de Makambu. Radio TV solution. Radio TV pas problème. Radio TV a une résolution par mieux sur besoin Luka. Donc bon s'abonner pour bon makamaki to ya Nyonso ko luka awa na Radio TV ezali nkela yangani nkela elela moite koseka mingi te po kolota ngai na Radio TV place oyo baopesa makambo place oyo bazosopa mafuta tala kaka boss Emmanuel Janga Samba. Et voilà, fidèles téléspectateurs de notre chaîne Radio TV et de l'émission Couleur Cadence. Bonjour, bonsoir et bon après-midi à vous. Il va dépendre quand on a ROYO Zuli Bakou ya Kolanda Biso et Tebi Kebolobi Belé. Bana poto bolobi Belé bobi double Rolex a bomi ba vérité et Belé. Bobi double Rolex a lobi ba vérité musuté. Yango lelo ngai wabino la lion de la presse. Et nasa suli bosu ya double Rolex pour que tout solo la naï abimisa oh ya bombeli bis oh bino bolobi wana donc double Rolex bonjour. Ouais, bonjour Babi, moi ça mouino sentir vraiment que moi c'est journaliste vraiment zo lobalowa mutaolia Fritz. Donc en tout cas puis bande ko tubolinga ka Radio TV chaîne vraiment senti qui te pesa confiance et puis chaîne mo we ba altena bandinga ba côté po lelo to mona ba chaîne ebele internet trop de côté mona bana ke ba bengi double Rolex bana tamso 120 pel maintenant oya na ngati parce que to ko mo banga ba mo menacer na biso ken place mo bo sa émission na mutu o mona ngo bima ba mettre ba bimelo donc en tout cas ba chaîne a bon ça bien té même mikolo ba bitu à l'époque il y a tantine mo mikolo yo ba bi deux fois parce que ce communique moi il faut comme ça nzambe balobi Nancy Mandengo moi na France moi na Porto à solo senti que chaîne au senti que moi si pendant donc première fois na mona Nancy Mandengo rappelanga bana Israël tant ba mona terre promise et puis choco frappant donc marika ba chocolat na bino parce que deux fois tu kozala moi c'est ozala choco frappé ça déjà richesse mon nzambe déjà baxela à 80% et puis na bo santé ser na Sylvie Kabea en tout cas la prêtresse Sylvie Kabea il m'a tapé sanga ba conseil puis na France on senti que double Rolex ko kebote double Rolex zala boy double Rolex mkolo comme na 64 double Rolex té 60 pe même donc faut ça malembe donc c'est ça et puis na mona na prêtre Serge Sadi Mbokila na bosani c'est yepe so soutenir nga président bana babola taka yandima na aza la président bana babola tout ya monde depuis sans oublier ya Willy Moucheni code mondial veki asir parce que na kina minute na mona binake vepe nazo sala nenge zala nenge valo ba ne pas au sala en tout cas ya Willy Moucheni nzamba baksele be double Rolex kolobana yo ebele oyo yango bana poto balobi double Rolex bino boluka ka base siko na ngana la neliango pena na bi oui eza bon bolingi base makasi parce que to bandu tala bisika Karine Mokonzi ya wuti na bisika Karine Mokonzi ya komi lelo c'est-à-dire que bo elle accepte que boluka base. Ouais bon moni mutu mona poto bana poto bayebi internet etambulaka na base omoni internet lelo po ba benga yo ba luko na ba émission faut ça na succès
tout le monde a journaliste et belé au monde a pena qui a banda be mission boiti lelo ba journaliste ba oser tout le monde a pena sala be mission ne ba nene ba chage katre ozoma point le tout le monde a ba mission belé mission so beta banzembo ba danger ba nene mene so yambie ne mission bo monde a pena tam sur 13 vie o yambie ne mission bo monde a 27 vidéo et là ça qui azana makamute donc double Rolex parce que soka lobaka alobaka na ndenge ya buzo bati to lobaka makambo ezo monana nana ebite ke lelo Karine Mokonzi azana succès ko leka ba fille tout internet nana ebite ke chaîne mutu so che komba Karine Mokonzi te erotala mate nana ebite ke lelo Karine Mokonzi akutana ko follow mide nana ebite ke Karine Mokonzi lelo fula ba te belé lelo ba fula so ba grâce so ki premier so grâce school so ki grâce so ki ki mirinda nana ebite na 2006 ngina ndako Karine bakangeke so ya nyantaba tikabo double la ba school na ba petit na biso ba janvier na ba petit na biso ba bir ba wela school tala ba to misa to wela school munene boza 3 bana mwana mwasi moko bo wela school nana ebite donc ezala ngo normal omoni ba tu sko ba yebate biso ba double Rolex to ko rappeler ba tu po ani po omoni kini to ana ingratitude mutu muso lelo net yo lelo na radito kango pe photo mais amu ko musupe ba ngabo ba nene ne la lion de nene de la presse ngamna sala radikeba ozonga pa muta sala mutu za nzambe mais reconnaissance c'est ça la bien yo mo biso double Rolex ko to yaka na TV so ko lingo bunga to ozongisa yo so ina kombo ya timanga to peso ko motimanga so ina kombo ntimba to bengo ntimba so ina kombo nzuzi to bengo nzuzi so tellement misu makase le ga trop na spika ba veteran so ba bangaka ba bi ke keba double Rolex a démarré. Le Rolex, c'est ce qu'on a comprendre bien aux autres côtés la mingi Karine Mokonzi, aux autres côtés les mingi parce que Karine Mokonzi to yebi na ba Fabrigas, to yebi Karine Mokonzi na ba héritier, to yebi Karine Mokonzi na ba Robino Mundibu, Karine Mokonzi abima mal répété. N'habite pas na yo Fabrigas ça m'a bé héritier ça m'a bé ba Robino bon ça m'a bé pour Karine Mokonzi bé mana bango nyoso wana zaika pona ko luka best. Pas comme un niveau et au succès na kofi parce que to banga na biso to bang c'est bon moni ko loba vraiment ko luka succès Karine Mokonzi d'abord faut y ba na bana poto faut ba comprendre Karine Mokonzi aza journaliste aza chroniqueuse abani musane pe mwana muke Karine Mokonzi na yebite tango Marie Missa makufaka Karine Mokonzi déjà a osala na Congo mikili na yebite omoni ko loba omoni le loba mission to travailler na bango à collaboration omoni le double Rolex na ko travailler na Fabrigas eza cops Fabrigas azo sala journaliste ngapi na osala musicien moté à part atananya koloba ke biso ne to abo to bima na ndenga na biso ne presse to fula ba mais trop moni ba musicien na biso lelo baza bengra et ba musicien lelo ton aussi ato signer ne contrat so bo bani ne bien ton bazara na mpiaka bazara respect o mona musicien mo pena obengo double Rolex o koyo ya mane mission te c'était star no ya lemo tam sa bengo 10 fois mais so lelo comme na six ça comme mataba via comme signer ba contrat asa suna temps obengo to mona bureau ne muta obengo ba nisko bilo wana tout biso sko ba journaliste to sali ngo pe trop ba musicien na biso mais ba musicien na biso bazong sa biso ka ba monnaie des singes olobi bien Karine Mokonzi a travaillé na ba Fabrigas olobi bien Karine Mokonzi a travaillé na héritier Karine Mokonzi a travaillé na ba tebele c'est normal parce que ça musala na ye c'est que donc pona yo héritier bazama be Karine na kananu yoka na bi héritier za mabete na bi Karine na bi eza musala po yo bi ke Karine alaksa ba ka monnaie des singes non place tout au salata yo ndongo za boza moi singa na mobile soto lingani eza contrat soto vivre to moni ke yo moni ke double Rolex a ça va vantir na vie oza capable ya ko déclarer au longwe na eza pe net musala Karine Mokonzi ndenga za na a tala pe parcours ya vie na ye a travailler na be héritier eza pe ya net net oza bo mutabandi akobanda première deuxième troisième année tinga na yoka ka ne ba boka Willy Musheni ba pe Willy Musheni te mais le lot na komi na ba niveau ya ba Willy Musheni et laksani pour no sa musana ngabia donc Karine Mokonzi kobeba na héritier kobeba na Fabrigas eza makambo mokili nde nzamba salaki mais tokolo bateke héritier za mabe Karine mutaza mabe pona minute wana mutaza na réseau eza bango mibale pourtant ba signer ba papier ba signer ba contrat double Rolex za yite to lo ba kaka poto pesa batu ba makambo ndenge zo sala donc to lo bateke musicien za mabe de ba musicien pe baza mabe biso pe ba journaliste to mabe parce que tellement so que logo simbi na te mutu to za droit ya okele na eza normal ko follow mide le bana Karine Mokonzi so pe le logo ba soli maka ba mona ke simba te aza Karine ko koma pe le lo pa ko kumisa ne pe tamsusu nani ba benga nani Diamond o ayembi nani eza normal parce que Karine ya za journaliste za chroniqueur za zo sala musala na donc c'est normal so ba kaboni ba simbi te ko follow mide ba za pe na ba rankina na Karine mais le ba solo eza normal eza vie parce que maramba vie mutasala mampo ba tuba kutana po ba tuba solo la po ba bokende be eza ka nzambe double Rolex yo za bras droit ya Karine Mokonzi ndenge yo zo mona ndenge Karine Mokonzi ba okena Koffi Olomide ototali boso
pona yozo mona ge nde ba okende boy ba okende bien ba osuka bien to ba osuka ka nen Karine Mokonzi suka na bande ko mususu parce que même ba to ba sa poto ba mi tuna ba question bi Karine Mokonzi ba osuka ndenge ni na Koffi Olomide wa otuni question mo eza bien ngala ko zanza mbete pona lo ba Karine Mokonzi osala ka Koffi bien ou bien ngana lo ba Koffi Olomide muta osala Karine ka bien wanso na komolo ba bo wanso na komo kosa public ozo landanga ozo comprendre Karine Mokonzi alobaki yango déjà na ba émission sali na ba page tout a publier avec ngalelo na comprendre que faut na travailler na musicien tout o ya na poto nga Karine Mokonzi on la promotion et puis tant Karine Mokonzi alobi bon ezate ka musicien nyo sauter za na ba musicien musupe bo aine pe poto Karine benge pe na tamso ko zone émission avec Karine ko ya ko zwanga te Karine ko forcer ta longa na ndako ne ba mo ezama tant musicien na pas commis aibi que Karine déjà za makasi na marketing yene mutu ah Mokonzi na za déjà na poto ezara bongo o mona que play e banda bongo donc eza bongo parce que Koffi Olomide ninga azana posa ya album ne legend epesa makambo to moni Koffi Olomide azu ba temps belé abimisi ba disque abeti ba anobeta kutu ba net ba playback azobeta ba nini ba single neto ba single to moni ba ni me Koffi sko legend eza album na ye ya to sala blague tu to yebi que Koffi Olomide azana combien de disques o ya beta ye moko na quartier la mais tant muto sala déjà a matalit amoy que oh Karine Mokonzi azama casse na marketing Karine Mokonzi to wela na sope lokote Karine Mokonzi azaka ba polémique ne ba nolo ba yemo pe Karine abi ba wela lokote na vie na apesi pe chance ba sala ba travailler ça dans ma bête sur le total tout le monde pendant que ah ma Karine Mokonzi bazana Koffi banini sur 10 Karine Mokonzi azana 2 ana 3 tout ça la banalise parce que TV za radio tout ça ba journaliste tout ça dans le sens que mais tout ce qui là ba on entend ba travailler parce que pourquoi ba uchaka mabego ya tant ba yo uchaka que pourquoi ba okabwana pourquoi ba so ba kabwana na moto ba tamboli bien yo moto bi oh Karine Mokonzi asengi bato ba pardon aleki na TV asali vidéo abi ba fan tout ya Koffi Olomide bolimbisa ngata lobi bongo déjà parce que comprendre que mabe o tout temps so sala a s'excuser parce que biso bato mokili to liko ndima pardon ya Karine Mokonzi te pourquoi pour asengi pardon non pardon wana yango na esali ke lelo ba kisi nzoka ba tomboka babi Koffi alimbisi Karine Mokonzi na facilité pourquoi Karine Mokonzi balimbisi na facilité ndenge ni ne pas ya Koffi Olomide c'est que eloko mo eza nsima o ezo loba mana ipte so yoyo bon kisenzo aloba bongo parce que kisenzo pa finga pe Koffi Olomide kisenzo alongwa koma pas fali pour pas toyeba finga Koffi Olomide kisenzo alongwa akoma pas jibe afinga Koffi Olomide eza nango normal est-ce que Koffi Olomide tant kisenzo akenda kuna ipana ye est-ce que Koffi Olomide a lobi ngo petit na ba voice to yoki tabi soki na lobi na landa est-ce que kitsenzo ndenga finga pa ba nini bani est-ce que na kipa ngo te c'est que limbisa na facilité a lobi ngo parce que eza yé pas comme loba mamba Karine donc Koffi azongi sepe que yé pas za mutu Karine pas za mutu makamutu ezala ka bongo ba biso loba double Rolex pe to beba na pe na ba pacho et refi nga sala pe papa cho refi to za pe ba ranking na buda pe pacho refi na benga journaliste au secteur na boye boye metant to lelo to kuta na pacho to koma na soko sola eza mameleka est-ce que tori pacho sala nga mabe fona zaka na kandane parce que chez nous ngam na sala ngo ngam na mata banka no lobaka kinga no eza makambo ya mokili babi photo limbisa mutu asambela akoloba makambo elekate kizenzo ka d'abord ninga zana aza pire petit ya Koffi Olomide lelo soki yazo sali personnalité ya Viena yi est-ce que vraiment soka vandi ba ofinga Koffi Olomide so lelo Koffi Olomide ba yaka na ndako nete kizenzo ka bandolela pour qui se dit que n'est pas faire que beta matolo to yebi yango qui se dit que mutu na sola ni très bien na lo ba on ndenge te pone mile ayebi akenda na ndako Koffi aza pire mais est-ce que tant yo mona est-ce le Koffi Olomide qui se dit que pa lo ba ke bonga na za pe qui se dit que Karine za ndenge mutu muta la promotion na ndenge na ye so abi ke na Koffi aza vie na ye asala pe makam na ndenge na ye pour notre landa pe ndeko ya Koffi mo balobaki na ba voice abi kisenzo ka bunda pe na ndenge c'est bien to ko boya te po kisenzo azana souci azate aloba te ke yaleki azana souci ko leka Koffi ko leka de pero obi aleki nani mwana Koffi na mususu banani nani mbala Koffi nani Didi Stone donc aza mutu Karine pas à mutu donc si le loba quand na bango kisenzo azani mutema yaninte ye pas la musana e pour Koffi pas à Vienne to ko kabula pete ke to loba ke yene mutazo loba ba bilo belé yene mutazo finga na ba TV yene mutazo loba ba n'importe quoi mais Karine mo continue mo déjà sali vidéo à répondre kisenzo alors qui peut te porter la ka ke ya ko loba ngote Karine mo abike na sengi batu pardon na lingi na minicho na zala so journaliste ya mutute yana te biso ba double collection na yabina yamba tam susu les défenseurs de Karine mo ko na poser ba question na to yamba ba
eza militaire na kotano ki Karine Mokonzi pembeni eza boulot non pas tozonge pas yo zolobela minka ba les défenseurs tandis que ba chinois bazali Karine Mokonzi ça na ba équipe na ebele mais yo kanga mika ming na ba côté ya les défenseurs na qui ont peu moins trop double Rolex ouais au moins ils sont na ba les défenseurs parce que ba chinois ba mona na ndenga mabete ba chinois baza ba na membre baza et puis béret rouge de Karine Mokonzi azali ba charge baza ba petit na mona au senti que basala ba gars qui pena so ba betele au gars au senti pena que makambo te bango to ba petit na au moins le long toza boye photo yeba hein ya au moins to mona ngo ba charge be baza tokuta na baona ba bandal batu batika diffuse ko kabula au moins ko kabula za fo yondo zo kabula ponga na okike yondo zo kabula ina expliquer pona lekina be monsieur bele ba tuna question au moins ba charge bazo bundaka pona Karine béret rouge ba bunda pona Karine to mona nani Madeleine soki Angelica abunda pe pona Karine double Rolex pe yandro na bunda pe pona Karine Mokonzi to tika ba division na batika pe ba esprit na ba nga ba côte ça ba guerre d'esprit nyonso ba komisa Karine Mokonzi ça honneur ya Karine Mokonzi les défenseurs et ça mystique et ça net moi na bota mystique photo là sa volonté et allez les défenseurs so ba bengi double Rolex to vendre place no na ya meba ona ba Nicolas Mokonzi na meba ona ba Armand Mokonzi mission na robo ya te so ko beneti ba benga so double Rolex so yamba biso mission ba défenseur ngasko na boy ko ça na bango mission ba ebisi Karine Rolex ko to benga Rolex abo ko ça na les défenseurs Karine pas mona nga bien te donc to ngana za teke na ko kabula bango tout baza batu na biso donc to ça même moral et puis to zo bouler le 6 novembre anniversaire ya Karine Mokonzi tout le monde talaka ba tout ba rozala ba poto bi atakeni piana ataki senzora ata manike ata ozanani atolinga Karine Mokonzi te ata yo ya na ote pona ko banga pota muso banga ba okanga yo tindela biso ba caméra na bino bo filmer bo zo ba image wana eteka ma monde entier ozo mopana et puis bino bwana posa okangisa te to ana posa okangisa te po batebele ba ko banga ti neti nga double Rolex na banga te nga tambula na ngapele mo na ko taka ba nini partout parce que banana ba no sa musala internet na mutakangisa ngati pona finga mutu to mo na internet po ba kangisa mutu fona na injire yo na finyo menga na finga te na lobaka vérité na talisa batuke musala auto sala eza guerre d'esprit mais ça ngo makamu ya vie privée mutu te eza te ke to koma ba papa ba kangisa ponga to fingi nonga na TV jamais na ko koma na ko funda po elobelanga nini po ata na fundio na ozwa nini na otika ka double Rolex moi muke na na zwaka moi muke nzamba sala nga yango na zo fife donc na zana besprit wana te na babike bandeko tout o ba kozala les wana ba chaîne batinda ba caméra na bango na anniversaire ya Karine Mokonzi et ça la bien poto ko publier yango monde entier donc ba fan na kanisi bozo ka double Rolex bozo ka ba vérité zo bimana na ka double Rolex notre boss Emmanuel Nzanga Samba na kanisi zo yoka ozoka o double Rolex zo ba double Rolex ba fan ba zo mitungisa ba zo mituna ba question Kofi Olomide akomiti na niveau ya ko sala nzembo ya anniversaire ya Karine Mokonzi batu nsu ba biyango Karine Mokonzi yango alesi Kofi nini na mabenyo soto Karine Mokonzi abima pa batu alesi Kofi Olomide nini bakoma tina niveau ya koyemba nzembo ya anniversaire. Ouais, merci vraiment en tout cas na CPL bina ba question surtout na mona bina ke chaîne en tout cas bamba na membre ba abonné tout au bolinga la baronne faut s'abonner na chaîne au senti que yibi musala au moni Kofi Olomide uta obeta penze momo na innocence o ya mbongo et ça la nini tant Kofi Olomide beta nzembo wana na innocent bi batebele pe ba budaki innocent ba oh mais niveau ya Kofi Olomide akomo yemba na mwana innocent pour moi biso na Congo to linga ko minimiser mutu na Congo ba linga so lelo mais innocent bi auto beta Zénith de Paris o ba mise bele ku na Congo ba beta ngo lisute mais innocent bi ba invité na Star Mo abeti mindele to senti ke ba bini ya laisser le temps au taper ça mutu tout chance nga la vie na double Rolex na ibi valeur ya mutu o te kaka manga o te kaka ni na respecter parce que respect ça respect Kofi Olomide abeta nani inos bi abeta featuring mo suna fiston sai et bima banini ça la pe makambo ozo ko lelo Kofi Olomide so ka yemi nsembo ya anniversaire na petite terne Karine Mokonzi o abengi mama YouTube autorité morale mutu azana makambo mutu azana clé ya internet et sali batu nini yo bezela mukono kisenzo pe balaka ka nzembo faut ba yo ke mingi wala problème kisenzo te pona omona ba polémique ngo komi trop batu ba regretter ka kisenzo pe ba pesa ka nzembo pa Kofi Olomide yemba na ebite so ina disque ko sala atuna venez bien mais veza nengeni nzembo la ka yenga banini opesinga te pona asala makambo na ye batinga no komba omoni songa so esala nga bien te kombo Karine Mokonzi esala bango nini bino bo utala ba avantage ya miote sala makambo yo elentinga nena boy na zana civique be bien na otas ko makambo chaîne na bino rena ko konta suna vie privée ya cordon na bino na ba cordon neni Bosco neni radi kuna ba futa bino combien woni komi kindoki ozo ba
donc comme amvutima yo landa vino ndo ozane tozana Serge Mbokila lelo bazaki na sai na poto na Serge Mbokila nini yo pesa ka sai biloko ebele nga Rolex na zorate o meteke na obima vante boso so Serge Mbokila banda relation liboso na sai likenga donc comme kota ce qu'on a vivre o meteke o yinanga lia ki senzora manike bolia na mutuki na bino botika kombo ya mwana batu Karine Mokonzi po ya tanga asu kombo na bino te lo ce qu'on a bino ke arrête parce que ngam na lobby ya droit na bik arrête donc so na fâché aux amabe tant on a beaucoup dans la chambre et le problème il y a on a vu que beau ça la bien qu'on follow mida pesi Corinne Mokonzi chance ba yembi quand tu nous anniversaire de yabo lo ba ce jour au monde ce ba yembi maintenant mon père ouais Karine maman papa papouche dans la ici ba double Rolex chose étonnante est que Toyoki David Monceau producteur ou azala producteur ya Fali Poupa babebana toyoka bongo a comme producteur ya Héritier Watanabe nde tozoyoka pe lisusu babebani lelo a comme producteur ya Koffi Olomide comme producteur wani eza po Koffi Olomide basanga na Karine Mokonzi to na ebité po yo oza bengani e endroit il y a un droit donc omoni que so tuninga ba na hôtel ko le Canada chaîne mo équilibre TV ba tuninga ngo na comprendre be information bino bozwa ngo bon na yebisa non pour l'information Karine Mokonzi d'abord azana chansa aza fille de chance et un biso ba double Rolex to ba garçon de chance tu vois na lo bagalo mo na français babi il y a viva et devient c'est le décès d'être tracé chacun de nous tu vois omoni destin ya makambo zaka nzambe David Monceau no tangi na zayi producteur ya Koffi azayi producteur ya Héritier azayi producteur ba nani belebele David Monceau banda déjà na Koffi Olomide bino babebana pe on a lo bana yo eza na pe mabete so le David Monceau comprendre que nzembo légende album légende eza na makambo parce que Koffi Olomide to monyo déjà sentir na biso na kata Congo ba nede ko compliquer album wana parce que ba moni ba nzembo na oka nzembo mo eza wana ba embeli docteur Jeff Nzadi le tenta oyo na tala ba tutu ba yemba na ba nzembo ya Jeff Nzadi mena yoka vu wana Koffi Olomide papa push please auto obenga mikolo au sentir vraiment c'est vieux azam message ozako po photo ndimaka te mutu so akufi lelo ba tebele ba ndima papa yemba tanga kufa to mona bani basala ba matanga mais lelo to mona 2 ans pamba papa yemba muta kenda na cimetière te ayo pesa ta fleur soko tuni ozakina papa mba ete nazam péché mikolo mona belaki na ndaku to mona bolingo za la kaka soki mutaza vivant mais tant toza tant muta kufi ne to mona ka bolingo mais tant muté umela ka bazarate lelo Koffi Olomide eza na normal soki lelo David Monceau abi ki ba a produit album wana lisu David Monceau c'est un patron David Monceau produit ba orchestre belé ezaka biso ba congolais te eza na normal soki eko soit bato wapi parce que bazalaka déjà na Koffi so pa abi lelo que David Monceau tamso sepela pe na Karine amona ki Karine tamso ba no sa pe marketing a makasi pona Héritier Watanabe so abi ke bon ninga bakanga pe na Koffi na zonga lisu na reproduit Koffi Olomide eza pe mabete so bato ba zo na ninga mabe pourquoi po et comme sous polémique so tu passes à la nini donc Koffi Olomide ce qu'on a mis sur ba producteur ba yate po bazana Karine non ezolo mambo parce que moni Karine Mokonzi abebana ne kana batu David Monceau ngope ndenge to yoki abebana ne kana batu siko basangani David Monceau abebana na batu Karine Mokonzi abebana na batu na kati ya Koffi Olomide est-ce que ekosimba bakoketi na suka ngana lobino erosimba parce que Karine Mokonzi mo pa loba ki on a salé ba vidéo mon état la kitsabi ke asengi pardon pour na sentiment te asengi pardon pa ba fan ya Koffi Olomide o eleka donc ekosimba parce que tozo kola a Jésus poussana Karine Mokonzi lelo a otala pe carrière ne lelo mo beta musique azali chroniqueuse azali mutaba polémique mais lelo comprendre que so na obeta musique lelo ba inosbi ba beti na ba zénith tu combien de cachets oui combien de relations combien de producteurs ba côté tout monde ba gezma wete lelo na ba poto succès mais to yeba ka kala to yeba ba belelisi mais lelo ba mabelelisi baza souté donc relève la musique na biso foya le peu comme un peu double Rolex na Karine Mokonzi to beti featuring to embeli prêtre mo net Serge Sadi Mbokila awo ba pe ba double na cheta mo $10,000 na ngoyo semelanga te mo lo mo ah Karine Mokonzi yo yemba oh nga yemba bet so que biso équipe nationale internationale to zaka ba polyvalent nga pe na yemba na pe Karine à partir studio poto kuna bani boto nga na futa billet mo to kuta no tana par rapport à G to kuta no tana mboka mo to sala ta mo lo mo bata 5 minutes na la grand prêtre na Serge Mbokila bani caché no pe yango Karine ota oh mais double Rolex ça na bien tout fait nombre ozo comprendre donc vie comme bon eza relation donc to linga ka ba mama be mabete donc eza nango normal so le David Monceau a produit Koffi Olomide en tout cas na repesa roto na féliciter pour na mona bena que tu sais marambo eza bien pour disque on a biso bino que ya quadra babi légende et kozala mystique donc
place baza en tout cas basa la bien kimia na yesu ezala bango nzamba batela bango Karine Mokonzi toujours ne na yebisa ko kaka autorité morale kolanda bato te sala chemin na yo parce que ya yo eza nzambe bango bakoloba leta bango bakoloba bakota bangerengere banini yo kuno za na ba Sarcelles wana ba ville Jif ou ba Cornemeuf ba Sartuis ba Dircis et ça la bien mon boss Jento Sigalo na kanisi zo ka double relais alobi ke e kosimba David Monso elongo na Kofi Olomide plus Karine Mokonzi kosimba double relais tozo chité na biso parce que to ça elangonga mot de la fin ezanine ozo ebisa ba fan ya Karine Mokonzi nini projet ezanine. Ouais, merci beaucoup ba fan bana membre babi mama Poli kitoko pe ntai Polingo to kitoko pe taille déjà za na kina en tout cas des fois ta ozala pe sur la marche na biso wana les 6 bana membre ba chinois biso tous les 6 penda toza wana novembre na force pour to banda déjà force wana to ozala biso tout ba polo ba nini toza wana to tambula ti gare centrale puis to shit na biso ozala pe wana pour na bi ki ba prêtre pe ba ozala to wana ba te belé pe ba za na kin na miso vena nga pe Willy Musheni ko na mboka ba ipa ozala tara niveau avec Willy Musheni pe na ver bi pe na obeta basket na meti polo coupé na oya pour na petite sœur na Karine Mokonzi parce que na ça na ndima parce que ça la musane bien taka mutu niveau le quoi ba ve le quoi ba Willy Musheni ils appellent le quoi la masse na Arsi Mavudi la abi déjà chez la code du lobby masse na Arsi Mavudi la biya on peut ça fait contribution na Arsi Mavudi la maître tigre na Paris ou na France déjà masse na ngai balinga toza mona poto déjà ningi za puis na moni sous Jason Temo balobi moi noir américain na kata Congo nzamba visa na billet pa ba contribuer na nini na moni pe susu maman na Nancy Matengo babi choco frappant donc to moni moi simbala monet ngo kata prince à Tour Eiffel donc azam mystique azam mystibi et puis bango bazarana Sylvie Kabia na bossa sans oublier babi docteur Stella donc Stella Dior Kayenga babi docteur Stella Dior Kayenga moi ça mayele et puis azapé na mbongo belé en Afrique du Sud il pas ba contribuer et ko ça la bien et puis na bossani le sous-souté son na bossani pe na examen que grand prêtre Doli et puis na grand prêtre Neville Mukoma balobi force de Vitel Caméré force KV association na Asbel wana sala on peut promotion donc ba soutenir et puis numéro contact babi na pesa kitene émission to leka parce que ça deuxième partie ça plus 243 il y a Willy Musheno leka bango tout déjà na kini na mbongo et puis 89 680 67 60 na bani plus 243 89 680 67 60 sans oublier l'homme à Gouti so mona loba manesa Gouti be masa na junior Fiot Nzanza l'homme à Gouti ba tosa te banani et puis Jolivette Nsamba moi ça l'équipe basi tout na Bordeaux et puis Lidi Marti Fuma moi ça l'équipe jibin piana na tente tara moi ça l'équipe jibin piana na tente yo est-ce que okoka ba yo. Et voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nakosili Sabouete, sans que Naboaka ba oyo, ba soutenir Radi TV, ba o bazakawana, tout moment pour nous relancer la Radi TV, ba tia kapwa, namoni bongo notre boss Emmanuel Zanga Samba depuis Finlande, namoni notre cordon. Bosco Bumba, merci pour tout. Namoni maman Clémentine Nzuzi Bizilou et namoni Steph Zanga, Nadine Mboyo Bobunda, Jento Sigalo boss namoni Issa Matos boss et Fiston Mbala, Fabrice Mangala, papa na Ephraim, namoni Frida Tamba et Cordon, Jento Sigalo et Clémentine Claudine Nzongo Star. Donc, gros bisous Nabino. Et quant à moi, la lionne de la presse congolaise, je vous dis bye. À très bientôt. Merci. Donc, Bossenangai Emmanuel Janga Samba. Yokanga sempre sena zone la na Radi TV. Bosse Fulangai ndenge igwa fulaka bango. Tosabone masive mbana Radi TV mama Cordon Bosco.